Bote na bilo baso bobungisami po ya kolanda sango ya lokota elingala na nzela ya social television bandi ko balandi toko ba na ino na kopesa bino bokuse bwa sango. Tata mokonzi kolo Félix Tshisekedi Tshilombo azalaki bongo liboso ya bana mboka mokolo moye ya mercredi 29 janvier 2025 pona kolobela bitumba na engumba goma et pa soube bate mokambi ya conseil supérieur ya audiovisuel pe communication alaki bongo kopesa etumbu na bapandi sango ba kosala mosala malamu te neleko eye monyelo mwa ekolo ezomi penza na kati ya bitumba. Na pesi bino lisumbote bandi ko balandi to fongoli sanga mokolo malelo na ko bisna binote tata mokonzi kolo Félix Tshisekedi Tshilombo asalaki bongo lisukulu mokolo moye ya mercredi 29 janvier 2025 liboso ya bana mboka yekolo Congo démocratique pona kolobela kozanga kobatela malamu ezali bongo kokoba na koingela na monyelo mwa ekolo Congo démocratique wapi pai mokambi wa yambo ekolo alaki penza kosala manso pona koyanola banguna yekolo Rwanda na makambo maso bazali kosala pe lisusu atelemeli kimia ezali komona na ngambo ya bandeko ya communauté internationale baye uta bitumba bie bibanda bazali koloba likambo lioko te bole wasango boye bokolanda yango obileko bizali koya. Nasango mosusu boye bate bakambi ya bantoma ya bituka bazalaki bongo na bokutani mokolo moye ya jeudi 30 janvier 2025 na bilo ya assemblée provinciale ya Kinshasa epai wapi bazoki maloba lokola moto moko pona kotelemela makambo maso ya mabe maye mazali koleka na ngambo yengumba goma na nzela ya bitumba bizali komona na kati na mapinga ekolo pe batomboki ya M23 bazali penza kozwa lisungi ya ekolo Rwanda se na nzela ya mokanda moye basilaki kotanga boye bate bakambi ya bantoma ya bituka bakobaki bongo na kotalisa te bazali kokoba na kotalisa lisungi to pe soutien na bango epai ya mampinga ekolo Congo démocratique epai lisusu epai ya tata mokonzi kolo Félix Tshisekedi Tshilombo pona kosukisa bana mboka bazali penza kosenga na communauté internationale babongo na kopesa bitumbu ya makasi na ekolo Rwanda oyo azali bongo munguna monene ya ekolo Congo démocratique. Toko bana sango mokolo mwalelo na kobisi na binote neleko eye makambo mazali kotambola malamu te omonyele mwa ekolo Congo démocratique boye bate mokambi ya conseil supérieur ya audiovisuel pe communication mwana mboka Christian Bosembe azalaki bongo mokolo moye ya jeudi 30 janvier 2025 liboso ya bapandi sango pona kotalisa te bapandi sango yambo na bango kopesa sango na makambo ya goma esengeli penza bazala na bozindo to pe source officielle ya sango ena esengeli na bango bongo na koyamba banganga mayele pona kolobela makambo nesika ya kotika te balandi baleka na kobenga pe kopesa makanisi mabango na nzela ya alo bolebwa sango boye bokokoba na kolanda yango obileko bizali koya. Bandi ko balandi boye bate bana pe basi ya basoda bazwami na kati ya Konchachi babongisa kibongo botamboli mokolo mwalelo ya jeudi 30 janvier 2025 kolansama na bitumba bizali koleka nengumba goma wapi pai bana mboka batalisaki pasi pe mawa na bango ya kobungisa mibali pe bana babango na boye tolanda boko mama ndenge batombolaki mongongo na elobeli ya Jonathan Ebondo na ye ko défendre ba FARDC pe na ina kanda lisusu ya mboka na ngai eza deja na ndambo mboka na ngeza na maboko ya banguna Rwandais azadi nete kolia mabiloko ya Congo yanga mwana za sniper na netio na zolobawa mwana na ngaza porté disparu amikuti na Rwanda akozonga nyenye ni nde na lingina yeba atikali kuna nazana kanda makasi mukolonini tokozwa esengo mukolonini tokozala na kimia makila bana na biso bazokufa neti mwana nga muke mwana 2007 ndimi pona kokufela ekolo na minute oyo aza na kati ya Rwanda toyebi te bapapa bakufi tokosuka wapi nzamba lola nzambe tosambela butu moi.
bandiko balanzi toko ende wana na ngambo ya commune Yoncel pona komisa note mokambi ya quartier Mpasa Maba 1 mwana mboka François Olowa alobelaki makambo maye masalema kibongo mokolo malobi moleki epai wapi bana ya kuluna bayebaki wana na kopanza pe kobebisa biloko ya bamama bayeba kotekaka na wenze ebengami lokolo moko Leticia Bilepo azalaki wana tolanda bolai bwa sango. Komona ndenge kuluna ezali kokoba kosalema ngumba mokonzi Kinshasa ezali penza kotalisa te mikano miso ministre atalaka mambi ya bosembo azali kozwa ezali koleka lokola mai na mokongo ya libata pona yango boyeba te mokolo mwalobi moleki mercredi 29 janvier 2025 bana kuluna bayebaki na kotalisa bizaleli na bango ya mabe na quartier Mpasa Maba 1 wape pai bayebaki na kopanza pe koyiba biloko ya bamama bayeba kotekaka na wenze nde salaki ete bapandisango basolola na mokambi ya quartier na mwana mboka François Olowa oyo alobaki boye bana wana bazali bana moko baza kotungisa population makasi voire même nga moko chef du quartier biso tokolemba bango te moi passe na zana yango selo mesure tozozwa pona population ya Mpasa Maba bapema na kimia yango na mekaki kosolola na bakonzi ya la police po ete bakoka kotindela nga ne fiske pwesho ezala kote ya wenze ya lokolo moko puisque surtout kwe wana nde ezali zone rouge po ezokotungisa population ya Maba makasi na kote ya bano ya Libi. Epa Yesus azali kobenda matoyi epa ya baboti ya bana baye bazali kosala kuluna na koloba boye. Toza koyebisa baboti na bango mukolo tokozwa mwana na yo soki yo moboto monami na yo na mwana yo bokokende nzela moko parce que lere yo mwana azobima ozokoka kokontrole mwana oyeba teke obimaki ozalaki wapi yo para osokoti na ndako ti 23h mwana azali banda mais ozokoka kokontrole mwana oyeba teke mwana na ngali banda na 23h nga para na sina koti mwana na ngai akendeke wapi. Et après kokota na ndako olali mwana akoya na ndako na wana minuit na 1h du matin ozo fungula ye porte tosuki sasa mokolo malelo na ngambo ya masano na koyebisi na binote na ngambo ya Ligue nationale ya football lina foot na bokuse bwebate bakambi ya lisangali bazwi na inote makoki ya kobimisa linaka ya kotalisa masano ya bozongi masomba na kolanzama na makambo maye mazali penza koleka ongambo ya monyelo mwa ekolo Congo démocratique eye ko salate mbongwana esalema mwa moke na ngambo ya linaka ya Ligue nationale ya football lina foot na bokuse bandiko balandi na sango ya masano ndeto sukisi ma etolengelaki po ya bino mokolo mwa lelo bo to na bino banso bolandaki yango botondi na Jonathan Ebondo azalaki na sima ya kamera pe na ngambo ya régie finale tosungamaki na Dieu merci kifu na kombo ya bango banso ndeto tombela bino bolandi bolamu ya manaka ya Social Télévision.